Kolala kolamuka eza activité soko lamuki na tongo kumisa Yesu pesa ye merci netola ye sanzola ye po aza nzambe malamu biso oyo tomoni susu lendi ya lelo le 24 novembre octobre le 24 octobre tozoki kopesa nzambe merci konetola kosanzola ye po aza nzambe malamu eza na nzambe abatelaka lokola Yesu te eza na nzambe atombolaka lokola Adonai te soko olamuki overifie koza en vie pesa ye merci nzambe moko te abatelaka lokola nzambe akila likolo na se oza déjà branché na Sentinelle TV toza en direct à Manchester tozoleka pe directement na Sof 15 TV wana en direct ya Canada. Merci pour na début ya semaine oyo ebandi na mapamboli semaine oyo totiki na maboko na nzambe semaine oyo nzambe azala mobateli na biso nzambe azwa lokumu oyo azopesa biso pema oyo azobatela biso oyo azoprotege biso po moko te aza lokola ye Yesu ndeko na bolingo yolinginga mingi okufaki ponanga potenga nazwa bomoi ngai nalingi Yesu ngai nalingi nkolo Yesu Alleluia na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu Alleluia na Yesu. Bien aimé tozotombola mongongo kokende kopesa nzambe merci kotanga bakombo nyonso ya lokumu kotalisa bolingo na ye bolingo na ye yango ezosalaki biso topema bolingo na ye yango ezosalaki complot bavandeli biso likita monde entier contre Congo na barichesse nango toza na minduki te toza na nyonso te mais tosangani kaka na kombo na Yesu pe tozokolonga bango pe kala mingi te nzambe akolibere mboka na biso tozonga na kimia yango na tongo na lelo kolala kolamuka eza activité totombola mongongo tobanda kopesa nzambe merci banda koyebisa merci po aza nzambe malamu banda konetola mpo na bolamu na ye banda kotonda ye mpo na nyonso azosala banda kopesa merci mpo na bacirconstance nyonso bible elobi tout concours au bien de ce qui aime Dieu nyonso ezoyela yo eza concours ya bacirconstance ya kitoko satan azolinga kotali soki nzambe abandone yo mais en réalité eza message ya koyebi soki oza na nzela malamu totomboli mongongo na nkombo na Yesu nzambe na bomoi nkombo no Adonai nkombo no El Shaddai nkombo no Narcisse de Saran nkombo na yo Cèdre de Liban nkombo na yo mobateli nkombo na yo motomboli nkombo no nzambe malamu yo mozalisa likolo na nse yo mobateli yo motomboli ozali le roi des rois ozali le soleil levant ozali la mane caché totondi yo yawo tokumisi yo yawo tonetoli yo topesi yo merci loboko no mobali esali eke tolamuka bonne santé loboko no mobali esali ete baplan nyonso bacomplot nyonso ya monde de ténèbres sur le Congo sur vie na biso sur bana na biso tolonga yango zwa na yo lokumu mpo oza nzambe oza nzambe malamu oza mobateli malamu oza mosuni na kokamwa oyo tosengaka yo opesaka nzambe na le moloto nzambe na kitisa moto toyebi tozokitisa moto etumba misala nyonso to ya monde de ténèbres kolo pesa foi pesa kondima na bakongolais esika nyonso bazali pesa kondima na bachrétien esika nyonso bazali christianisme eza mouvement ya révolution christianisme eza mouvement ya kotelema koloba vérité kotelemela monde de ténèbres yo pesi biso puissance ya kotelemela nyonso ya monde de ténèbres bien aimé tozokende kozwa autorité kotelemela baplan nyonso ya monde de ténèbres na bomoi na biso na bandako na biso na baentreprise na biso na bana na biso tokomi pembe na bafeti na Afrique bakomisaka bato babonane bantaba tozokende kotelemela plan nyonso ya monde de ténèbres mpona bomoi ya moko na moko alandaka Sentinelle TV
moko na moko alandaka biso na Soft Kings TV, moko na moko azali partenaire na mabondeli na présence na misolo kati na esika oyo puissance ya kombo na Yesu qui nous protège ye. Plan nyonso ya monde de ténèbres ezala nul sans effet. Tobondeli na tongo la lelo. Kolo totondi yo, kolo tonetoli yo, tozwi puissance ya kombo na yo. Yo lobi ete bobelela nga na koyoka, bosenga nga na kopesa bino. Kolo tozoki no telemela plan nyonso ya monde de ténèbres, mort subite, accident, kufa, refoulement, maladie, nyonso tu ezotatola bonene no te na ndako na biso, na bana na biso, na bafamille na biso, na balandi nyonso ya Sentinelle TV, na balandi nyonso ya Soft Kings TV, oyo balingaki kokomisa Kamundele, oyo balingaki bakomisa Kabri, balingaki bakomisa Taba, meme ngombe ya bonane ezala nul sans effet. Oza nzambe monene, oza mobateli monene, oza mosungi na kokamwa, ozali nzambe obatelaka, ozali nzambe otombolaka. Topesi yo merci yawe, tokumisi yo yawe, tonetoli yo na tongo na lelo. Nayebi te baproblème oyo bandeko na nga bazoleka nango, banda korésoudre problème moko na moko, banda koyoka kolela moko na moko. Yolobaki soki tosengi yo koyoka, soki tosengi yo salaka, soki tosengi yo pesaka, oza nzambe malamu. Soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka, soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka. Nzambe na tutela katolo, nzambe na tutela katolo, nzambe na tutela katolo, suka suka akosala. Nzambe oyo nzambe nelonga e, nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga, nzambe oyo nzambe nelonga. Nzambe lobanga na yoka e, nzambe lobanga na yoka, nzambe lobanga na yoka e, banguna bayoka soni. Soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka, soki tosengi akoyoka e, soki tosengi akoyoka. Nzambe oyo nzambe nelikya e, nzambe oyo nzambe nelikya, nzambe oyo nzambe nelikya, nzambe oyo nzambe nelikya. Ozali nzambe totiela elikya, ozali nzambe obatelaka biso. Loboko no mobali ezala likolo ya bomoi na biso, loboko no mobali ezala likolo etamboli na biso, loboko no mobali na bandako na biso. Bato baza na baproblème ya immigration, ya santé, ya kobota, ya kobala, ya ndako, ya mosala, pesa bango yango. Oza nzambe mobateli, oza nzambe motomboli. Tonetoli yo yawe, tokumisi yo. Zwa na lokumu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tozali bongo na kolala kolamuka to petit déjeuner. Kolala kolamuka eza bitidi te. Soki nzambe asali yo grâce olamuki na tongo, kumisa ye, sanzola ye, netola ye, pesa ye merci po aza malamu. Zwaka bitidi ya kotika nzela ozokende liboso na nzambe. Biso en Angleterre bana baza na congé, biso mo pe toza na congé, tozo préparer ba assignment kala mingi te tozongisa. Donc bikolo toza na moment ya d'étude. Soki vimo bengi nga na répondre te, c'est que peut-être naza plongé ya kosala ba examen na nga, biso a tosumetaka biloko na bato batanga université bayebi ozo bapesi yo module osisi oposte yango, donc obwaki yango na otindiki yango na internet. Donc toza semaine à lobby ti samedi na oza vraiment injoignable parce que na oza liboso ya ba matière na ngai nazotanga nazo répondre parce que toza na examen faut tozongisa déjà. Donc nzambe azwa lokumu soko obengi na répondre te elakisi te ke moteur mabe, mais elakisi ke naza vraiment na kati ya banote, mais nakozwa pe temps mpo na bino mpo na boyaka te bozwa place number 1 na motema na nga. Nakumisi nzambe mpo apermettre so na ntongo na lelo tokumisama, tonetolama, tosanzola ye, tozala liboso na ye, topesa merci, aza malamu. Alors tozokende koparle sur ndenge tolobi ke banégativité na kati ya vie, surtout pa bacongolais ekomi vraiment monnaie courante. Soki totangi bible awa
na Genèse 6 toke na 10 na 11, Genèse 6 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait été corrompue, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Je reprends, nous avons un problème à projecteur. Et donc, ça, on écriture bien. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alléluia. Nzambele ramoni mokili etoni na bafotete, mokili etoni na bato bazobanga ete, mokili etoni na bato baza corrompu pe batoni na violence. Nzambe azoi décision ya ko exterminer, ya ko éliminer, ya ko éterminer, exterminer, ko éliminer. Russie lelo zongi grande puissance po basala yango pe ba extermina ba faux ba tête. Europe comme très puissant pour exterminer ba faux ba tête. Na Angleterre ba tumbaki bandoki po ba progresser. Po ba mona ke bandoki bazali ko freiner avancement mboka. Biso pe na Congo, il faut aussi na ba anti-valeur. Ba anti-valeur. Lokola ba pasteur ya lokuta. Ba pasteur ya l'église oyo eza corrompu. Lokola ba kankenza na qualité nanga ya oint de Dieu, ya serviteur de Dieu. Na kangi mabondeli pe na kabie na Satan parce que c'est un sataniste, un féticheur. Ndenge moko na Mutombo Kalombo, ndenge moko na Kuchino, ndenge moko na Mama Olangi, ndenge moko na Walesa, ndenge moko na Mukuna oazo sa publicité ya bière, ndenge moko na Badayo, ndenge moko na ba Marcelo batwana nyonso tu na kangi bango mabondeli pe na kabi bango na Satan na qualité na ngai ya oint de Dieu. Ba misu na tangi komo na bango te pour déjà calamité ba okufa kufa na bango moko donc bango ba yebinde batamusa yebo moy na bango donc mutazo kufa ne calamité to ko tanga tanga so ba komo na bango te ba mususu déjà nzambe bandi ko beta bango ne tamboli na bango ya wana mo to tanga ba komo na bango te banti valeur wana foto sila na bango moko ya ngongo nazo sala émission ba ko be na lobby ba bisanga ke Mai Kalambai ake ko funda Vodacom pour na concours basala ka vedette en herbe bayembaki nzembo na ye pe bafuti droit d'auteur te tant que ça rabino ke ye baloka ye asala annonction ya kindoki ya Walesa botiaka tembe. Comment un chrétien akoki no funda mwana moko ya vedette en herbe po ayimi nzembo na ye na yebisa bino likamoko ba pirate bazali bato oyo bazosala mosala mabe na monde mais basalaka mosala malamu na ndeni bapanzaka sango bakomisaka basalelako publicité place oyo bato balinga yo koka okoma te bango bakomisango nga napesa autorisation na bato bapirate bafilme na nga bapirate baémission na nga bato ebele bazwaka émission na nga omona eza émission na nga batie na site na bango eza bamosusu basenga te bazosala promotion na ngai parfois eza na baplace mosusu nga na kookende te bango baosalela ngango. Alors Mai Kalambai oyo aza sorcier ake kofunda Vodacom bapese mbongo bato wana baza na nsima mbongo bana bonzambe te ki sataniste nebimi kwasa Europe esala ndenge wana Europe eboma bafaux tête Russie pe ndenge moko biso pe na Congo il faut tosilana na bantu valeur ba église à lokuta ba faux ba pasteur
ba musiciens, ba politiciens, comment bakoki kozala na ba député na mboka na biso ba corrompu comme Zakari, comme ba oyo nyonso tout balekaka na ba TV wana. Comment tokozala na bato lokola ba Colombo oyo bazali kaka nsima mbongo na kisi na mino. Comment tokoki kozala na ba généraux ya bazoba neti Didier Tumba un mwasi neti Kanyama oyo bazomona bazo égorger ba Congolais, bazoboma bandeko na bango ba Congolais bango bavandi balati ba grade, bazobosana ke Mamadou babomaye, Mbuza Mabe babomaye, ndenge basilisi ba soldats nyonso Congolais bango mpe baotila bango poison to barobete bango masasi. Comment tokozala na bato médiocre lokola bangwanda oyo alobaki azali libérateur ya mboka biso tokima Congo Zaïre po ngwanda azalaki terminateur koboma ba Congolais, mais na kamwe ngwanda eko rejoindre biso abokomisi ye chef na bino de file pe akomi grand-père raconte na place aya azo critiquer. Il faut y avoir na idéologie na yo ozo proposer nini ayaka na proposition te et bato bazolanda ye. Comment bokozala maudit pe kozanga mayele mpona kolanda moto lokola ngwanda. Alléluia. Nzambe azwa lokumu olimbisi. Nzambe abomi mokili azwi décision ya koexterminer mokili parce que violence yalaki pe corruption yalaki. Comment bozo encourager groupe ya ba violeur ya ba génocidaire bato wana baza na makila bato baboma batala te batuti bato bana na biso na maboka to etu ba Vital ba Ruberwa ba Kabila groupe ya bato wana nyonso tu ba Mundos bino bozo encourager bango pe bozo na batika na Congo et pourtant sont des criminels. Comment bokoki kondima mutu lokola un aventurier lokola Vital bobetele maboko alobi même ke arrêté moko ya le 37 juillet pour na Vital moi juillet soka tina le 37 omoni soko zolo ba trop soko zo kosa trop ezara ndingo na koma obima muselekete oleka wenze na mbam. Comment tokozala na mboka na biso na ba juge lokola ba juge ya cour constitutionnelle oyo baza ba Congolais bazolinga un criminel atika na Congo aba akontinue koboma mboka. Comment tokoki kozala na ba président parlement lokola ba Minaku lokola ba Boshab ba ministre intérieur oyo baza ba Zobak le wana ngo zobozi sont des Zobak. Comment tokoki kozala na ba juge neti oyo bomoni wana na ba prof bakoma ba impudique. Professeur, bisole tozali kokola, un professeur c'est quelqu'un de respectueux. Mais le professeur bano amike ba mona bolumbu la bango pour ba professeur ba koma ba impudique. Bazo bosana ke 1 plus 1 égale 1. Combien de ba filles baza bandoki bazo loka bango ndenge ba sakuplaka bon pour na pesa ba nini ba point. Ba professeur incivique pe impudique. Comment tu causes à ba journaliste oyo ba corrompu neti ba Joe Dalton ba Jano Kabuya ba Weti batu moko oyo baza ba corrompu sont derrière l'argent baza prêt à côté kamboka na bango bazo mo lokwa ba Congo mikili lokola ba Kadhafi Bumbudi batu wana nyonso tous les tozozwa mboka futo to éradiquer bango tala batu lokola ba Mashala azanda no yemoko jigolo alina okota libala ki Mario epai ya ndoki oyo ya Tchala mwana mais azo parvenir koleka na TV ko promettre ba tumba boy na boy bango na papi ntaba soki papi meme na o mususu luchima soko boy sanga batandenga ba luchima ba okimelaka wapi ezali mawa mingi tala bato baza ba corrompu bato baza mayele te tala mutu lokola Wankovia akanisaki soka bomi zobozi oyo abimisi ye poasa pe asambwisi ye kimi ekokota kosambwa ekosila mais sikoyo le karmapa azokoboma azokontinue bulo oyo zobozi akontinuaki le karmapa alobi mama mondele kanga kofira
sentir atika lotoko po a kwiti na ye azofutela ngo badanseuse na bachanteuse na ye bato tu bayebi ke eza ye soki ozobosi obomaki mpo nani mpo le carnapa bato mosusu bazokontinue systeme wana osi osambwe face na yo makambo no to ezomona oza ntio kala mingi to okufa alors eza mawa mingi na mboka na biso tozala na bato baza bacorrompi bato oyo bazomona makambo ndenge ezomarche me bazali contre mboka na bango eza mawa mingi eza mawa mingi yesu alobaki botika motu moko akomeli ngai ndeko baza na nini na Brésil na ntanga bakombo na bango awa bango balobi baza bato oyo bapropageaka bakosala nyonso tu baza kuna na Brésil babanda soutenir proverbe 30 na Sentinelle TV balobi bonatanga phrase na bango avant natanga bakombo na bango balobi toza na systeme ya mikolo oyo ndenge yesu alobaki botika nkona ya mabe na ya malamu ekola ensemble ntango kolo moisson akoya nde akokata oyo ya mabe oyo ya malamu ekotikala oyo ya mabe tokoboka na moto bafrançais mpe baloba la fin justifie les moyens alléluia la fin justifie les moyens koma bino bolobi bozali bakongolais koma bino bolobi boyebi makambo ya mboka koma bino bolobi ke bozali bato ya mboka boyebi makambo ya mboka bolingaka mboka me boza bakorrompi bazokorrompre bino bozali bato oyo boza na se ezali ndeko na biso Dadi Makengele na Brésil ndeko na biso Dadi Makengele na Brésil zela na alléluia Dadi Makengele kuna na Brésil bango na ba Nicoleta na ba Clarisse Maweja bango nyonso baza kuna bazali ebele oyo bazo soutenir Sentinelle TV lokola bato ya Sentinelle TV baza kuna kitoko oza en direct ya petit déjeuner nalingi opesa ngai basango kuna boza boni bandeko nini boza kuna oyo bolandaka petit déjeuner soki otangela nga mwa bakombo na bango toza na ba sœur Micheline toza na ba frère Trésor toza na ba bon boyebisanga impact ya petit déjeuner mpe ya Sentinelle TV kuna epa na bino na Brésil eza ndenge ok donc allo boza na petit déjeuner nde boza en direct ya petit déjeuner boyebisanga kuna eza ndenge nini mpe kuna bovivaka ndeni bovivaka na appartement boza bato ebele bie communauté kuna eza ndeni mpo bayebisanga bosalaki mpe mwa marche moko kuna na Brésil awa tovivra na communauté mais toza na toluwa bandako toluwa bandako mais barakontre ezalazala nango donc communauté eza mwa makasi kuna bakongolais baza mwa ebele kuna ah ok ese oko se présenter bato bayeba na azosola na nani ngai nayebi kombo me balandi ya petit déjeuner bayeba so tozala nani oui ngai combattant Dadi ndenge église eza frère Dadi Mundele naza en direct Brésil Sao Paulo kolanda mateya ya petit déjeuner chaque jour vraiment eza émission moko ezozongisa bampate ya nzambe na kati ya etonga ezosala impact ya kosala te tozolobela frère Dadi bino bato boza kuna tozolobela sur antivaleur bacorruption violence eza na Congo bino bozomona ndeni Congo alobi eske l'air tokolibere tokobengana barwandais ese bolinga su corruption ezala bolinga su baventurier oyo ozomona lelo bakontinue kozala baministre baprésident mpe baparlementaire ya Congo yalobi kozala mpenza ke bainstitution moko ya makasi oyo eza
likambo wana ozoloba yango mingi chaque fois soko obengi nga ozoloba proverbe mbuma malamu na mbuma mabe ekola esika moko tokopikola ese okoexplike lakisi nini? Oui, lakisi boye kamere alakisi biso alakisi biso mpena mayele na bango ndenge ezalaki ke baza ebele Francis Kalombo groupe G7 ya ekiri ya Moïse Katumbi loko baikatisi na ngambo na biso mbuma mabe eye po infecte biso me nzambe aza bolingo azokolisa biso nyonso tokokola esika moko lokola basoutenir ke non Kabila akende bakoti na milenge na biso pour ke ntango Kabila akende babimisi mitu yango nde toloba baza bambuma mabe me ntango Kabila azokende awa le 19 décembre bango nyonso tokozongisa bango tokolongola bango tobwaki bango totikali na bambuma ya malamu mbuma malamu eza bana mboka bamartin fayulu professeur matungulu bakisekedi bafrau jongo olenga nkoi rassemblement oui infiltre kaka nani moïse mikiri ya moïse katumbi namoni mwasi bozana mwasi moko azoloba wana kopesa parole ase présenter eza nani? Allô papa. Ouais, shalom mama, eza nani pesa kombo pe yebisa biso sango nini ndeni ozolanda Sentinelle TV kuna? Ngai kombo na ngai Sœur Divine. Na kombo na Sœur Divine. Travaille na Brésil. Presque chaque jour. Presque chaque connexion. Ah ok. Siko eloko nini? Connexion. Conseil. Siko conseil ni ozo pesa lobi ba biso ba combattant to tambola ndeni to sa ndeni. Bandeko bo comprendre que bandeko baza na Brésil donc connexion ko za la moi mobulu mais to pesi ba merci pour ne ba participer en tout cas ba benga nga mingi pe ba pesa nga ba sango ya mboka vraiment nzambe amona bango apambola bango po tozali malamu tozana bango ok ezana moto auti komelanga sikoyo merci pasteur pour l'info, il y a une maman servante de Dieu qui n'arrive pas à vous rejoindre. Maman n'a rejoindre ngate abenganga susu za malamu pour ndenge a zolinga kokota nkota nanga. Oui, combattant. Ouais, ndeko dadi. Dans yango na bana loba boyeke. Mbambuma malamu wan bisonde na suka to longola bango to bwaka bango bana mboka bati o récupérer mboka ya bango batala makambo na bango. Message est commis. Mayele na bango komisi bango kina suka. Eza ndenge wana, oui, eza ndenge wana. Mais cette fois-ci vraiment toza déterminé, il faut Kabila tambo lekola bibemela biso nyonso. Même en Brésil, peuple aza déterminé bakasi ya 19 novembre. Toza na carte jaune mosusu po na match ezala 3 ezala 2 avertissements, troisième eza rouge ne eza le 19 décembre wana tosilani na Kabila po na libela et puis histoire na ye tokosani yango na Congo aza président ya jeune oyo akosaki biso na baélection or démocratie ndenge papa Kisekedi aboya yango dès les premières élections wana ndenge aboyaka yango azalaki na raison mais baélection ya solosolo nde tokobanda yango sikoyo ntango papa Kisekedi akoorganize yango transition après organiser baélection ya solosolo wana nde tokoti na démocratie ya solosolo na état de droit ke mwana Congo nyonso avivre droit na ye ya malo détermination ezaka ndenge wana so kaka tolalisi keno barwandais oyo basala lisusu schéma kete tobosana oyo toyoka mawa tobanga liwa tosala boye mboka ekei mpo na libela po baza na stratégie moko ya makasi basimisi kamere touche
lobi na meko ko expliquer bino mwa mukie basimisi kamere douche Mm. ke mwa wato nazo matena nani ode oyo fida azokota na nini na Sénat tango ke Kabila ko démissionner na gouvernement oyo ya transition ya 18 mois na bango inane 18 mois na bango oyo après ekomaki te ndenge eza boye Sénat président Sénat mata akomaka amema bato ya transition deyo fida akoti tango akokende wana oyo aza na mbongo organise te soki babana kosala biso ka baji ya ndenge wana yango nde totikela bango ntango te totilanaka na bango mpona libela tobosana mpe histoire na bango histoire ya kongo échange kitoko. Merci mingi. Mama asisaki te ndeko mwasi azalaki koloba ekatanaki soki akosilisa parole na ye. Ye abimi na ko akesoma nini akesoma lipa na padaria na marché soki azongi na kopase message na ye. Ok. Message parce asilisa oyo bacombatant azobundela mboka wana niveau moko osakana te tobambundere bayakobwaka ngunda na Brésil likambo te bozala na kimia kuna mpe eglize yali bokendaka eglize ou bien bozalaka na bandako? Oui, église ezali tokendaka église ensemble de dieu moko eza awa tokendaka tokendaka yango vraiment eza malamu makasi koleka. Ok, nzambe azwa lokumu, nzambe abomba bino toza ensemble yo oyebi ke epa na ngai dérangement ezalaka te tokodéveloppe kozala bien. Merci vraiment, merci. Oui, donc awa kaka petit déjeuner chaque jour avant là surtout mais pasteur bosana opesa na programme ya intercession miracle. Intercession miracle ezalaka chaque vendredi na minuit. Eza juste mpona bamama ou bien mpona bato nyonso tu. Bamama nde siko baa na programme bazosalaka jeune chaque jeudi na minuit ti samedi na ntongo ti bakokoma na bonane kaka mpona période oyo, mais vendredi eza mpona bato nyonso tu na minuit. Voilà, wana nde vendredi nde bana kokota continuation de façon que ensemble tobundela mboka Congo tosambela mpona mboka Congo. Merci mingi vraiment à suivre nzambe azala na bino. Merci beaucoup, merci. Bandeko ya Brésil ezalaki na bango na ligne tosololaka na bato ebele nazwaka ba message ebele soki okomelaki nga nano natangi te eza mauvaise foi te, mais ezali ke naza vraiment occupé, naza trop pris ndenge balobaka na anglais busy, mais nakosala nyonso tu na répondre yo. Namonaki mama moko auti okomela nga ke mama moko aza na posa okota en contact na nga azokoka te abenga, en tout cas nakoyamba ye